Ma Mission TV, le miroir du monde. Tango bango bazo leka na lolendo nyonso. Oh bazo futa 4800. Donc na 4800 wapi. Yena bo moyine ba futa kombi. Musali na mboko eza ba futa to 4000. Tango azo sala na la voix d'Isaïe, azalaki pe mo quantité. Azalaki na bibliothèque d'archives. Yango bo mona na télévision na ye, ala kisa Mobutu na Bobila Dawa, ba yibela kay ba archive na RTNC ay relaxa na télévision na ye. Batu balandela ka été basala makambo bango balobaki on va pas fouiner dans le passé bango fouiner kana Kalev ba dossier za na mboka o Kalev représente rien ba dossier za na mboka o batu bazala sama bele batu balela bayiba ba mbongo bankita bozolo belango te bobo tinga makana Kalev bo moni aza sous na pouvoir tant azala ki boloba ete poani. Moi je passe à la télévision pour dénoncer Kalev bongo moto maye les até na moto boanye ezali te limbisa ngai limbisanga ndeko nanga zwa papa Molière aza collègue nanga je dis respect à son endroit mais ceux qui te côté na bomoto ezalite Kabila bazobanga bakundola ba dossier Kabila ya Kabila ba olobate à notre allié Kalev nde bondo landela te batika Kalev ngala limbisa ye na limbisa ye Kalev wana asali bango mambo beleti abando pesa bango ba passeport. Donc si ko biso no so ba parti na so na hôtel ba so de mouton secrétaire général et ensemble aye peuple, le peuple d'abord. Partie du peuple, c'est trop dur. Là, c'est de la spéculation. Partie du peuple, lorsqu'il y a harmonie avec les peuples. Mais tant que vous avez un peuple, vous avez parti na bino. Vous avez okele na ngate poneke sala mate. Tozanga na yo. Yo ngasi Kabila rotika Kalev. Na musalo Kalev. Pouvoir na bango ba député ba nommé, ba ninyo yo présidence, mais c'est Kalev non. Tozonga na likambo ya bino boyeba ka PDG. Wana za mutaba cop alingo mema ba cop na politique etamboli malamu te natali so école wana tana natali so za mutaba cop école Molière ezalaki bien malaki espace wana terrain wana mboke komi na ngoya ba papa ba kufi batike libana oya ngai papa kufake lenge mona samela biyo po kufaka avant bondenge ni tala baninga bako dondwa ba papa na bango nalinga ka moto wana te ngalinga kamera te mais sikoyo nakotala moto kaka ye mutayiba na bia azana mwa mayele pe koleka bango na nzela mayele akobeta bango Messi te so de moto te biloka Messi te chobo ekoti eza bilo mususu mwa ko bango za te mais toujours est-il que ça sera une mobilisation générale. Faoul m'a dit na pointe, Ghana pointe, nous y tout na pointe, fanfare penda ba kimbangu penda na sima, Kimboya papa simo, Kimboya kimbangu, Kimboya ti na coup d'appel. Tala, caméra zo bon la ba phrase kaka, le son des moutons qui passe de Yota la race des moutons de wana déjà à ça bomi bino. Gratuité enseignement Félix merci. Qualité enseignement 0. Pour dire que l'avenir les a biaisés. L'avenir les a biaisés. Banani lo ba kambamboka. Izabano bazana kela silelo. Soki batangi malamu te. Ata bako tango fele. N'est-ce comme il gamba fele ata batangi sibo. Nga keti mwana ku tableau. Zita tout. Donc total sa mokili ete mboko yo bazo changer appareil judiciaire bako tosa na bango mobeko likunjiti qui représente le premier président ya cour d'appel face à un arrêt de la cour constitutionnelle yo ko kotsa bozolo na musala na ponani soko lingi mabunda te waneza yo soko lingi parlementaire za yo mais démissionne mokenda ko benda lo chocho mboka batikela yo ndef biso bibwele eza mamba bondela te toko bondela mutu te pona likamba mukebe da biso to bondela te to senga pe pardon te eloka suka pona biso zoba moyina ngai parce que yo comme président dictature ngo yango tozo combattre parce que comme président 100 jours ale obandi so crocodile so boa mutalo bate conseil na kopesa akoli ate akufa mukeba ya kufa totala soki mboko kezala bien akufa akolia te conseil na pesa kolia te soko tali lelo yo eza pasi mais biso awa na nzela lokuta
nanzela nyamu nyamu ba motonga démocratie liboso. Oh, président de la République te bongo te. Oh, babandaka na sezo mata. Iye nengo moneli wana. Azana o babengi paresse intellectuelle. Amoni un paresse intellectuelle. Soko pese beaucoup atanga, so atangi 4 pages alali. Donc ba o basala ki li kopa mukebe ko souffrir ye wana bimi. Osu bazana ba kopo Daniel ba okanga ngaruti likaya kanga tumba balola boy pona Congo. Cour constitutionnelle. Et kati likambo. Mais bino bozo exécuter ngote et ko talisa te mboka ngoze pombolo. Na balabala tout s'arrête aujourd'hui tata tala misu. Moni misu. A chama kelele na télévision na ninga ko sakana te. Ba ko pese $300,000 ya pamba ya bourre ya lukuta. Ndetse zali kamba bana eza œuvre sociale bana batanga lukate sika moko obongisa pona bano école kufate $300,000 kiu obo benga ka papa Molière asakani na bato belé na mboko ya ba kofi ba pasteur ya mona etando à télévision na le lieu de régler les comptes aux gens ngaza kimbangu na osukisa ye pe na sala musala onde tiyo ozola nanga makamumu chipa ya lobby mukendi kalonji ngalula kaka bato na bakombo na zotanga yango koyela ngaya kolia ndakala kolia soupe. C'est moi qui suis l'initiateur de cette philosophie. C'était une façon à mais ma peuple na compréhension à koyeba baeba ko kambaye na baeba ko kambaye lobby. Ceux qui na lien ndakala signe liboso na kolongwa lamuka. Ceux qui tissa medi mukeba azali bandate. Ils vont les regretter. Si tissa medi mukeba azali bandate, ils vont les regretter. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ici Ma Mission TV, salut chez vous, Allo Congo, émission Oyaba Congolais nyonso tolobelaka makambo nyonso etali penza mboka, makambo ezali koleka mboka, tumemelaka bino ba actualité ya mokolo na mokolo. Mokolo ya lelo to penser bon, to zela bino moko ya bino botuni penza ba question bolobi mama bibi mikolo ebele ozeli biso honorable député élu ya Moambate. Na kombo ya Daniel Esafu tozana elelo na plateau na biso ya Ma Mission TV et na yende tokokabola ba mituna nyonso o botindela ki biso tokabolango ensemble na honorable bonjour. Bonjour madame. Mikolo belé penza honorable et dernièrement tokutana ki na cadre ya makambo etali sorti ya ndeko Mukeba au sala ki penza déplacement na yo okita ki na prison poto compatir ndengo zali ko sala depuis ndako momeka ki o sala yango autrement pona kokita o soit route nzela moko na o azali lokola allié na yo Mukeba nkoso et abimité dossier et komi penza na niveau nini honorable parce que tozo comprendre les choses. Merci na mutuno tuningai. Na pesi mbote sikazali Mukeba ikoso oza mobali ngambo biso tuzwa na Congo eza kaka kolinga mboka. Kolinga mboka eza nini? Kolinga mboka ezali kolinga pe na bayimboka. Ndeko nanga bibi soko talibo moi na biso lelo na Kinshasa na Congo ekomobangisa lokola mboka ezali susute. Kolia pasi na mai oyo ezali susute lotiliki ezali susute moko mono bato bako koma kaka na mpifu me mboka ezo koma na mpifu te biso tozwa likama ya kobunda pona Congo lelo bozo mona musala tozo sala te lobby bana na biso bakotalisa bino tala ba papa na biso musala basalaki. Nous le faisons pour la progéniture. Parce que génération on a robeta c'était uto kala. Philosophie ba elibiso na Congo ça on va détruire Congo. Détruire Congo c'est détruire aussi les Congolais. Tala batumi cerveau et kima et kota na libu. Cerveau longwa batu na mutu et koti na libu. Ndeba lo bara na français. Le cerveau s'est émigré na ventre. Suko otala kaka. Ah te soko lobibo mabe tikana no boy. Makambu nyonso ndeko Mukeba loba na oto loba oba kumbie na kasho eza makambo solo eza makambo solo
eza na eloko eleki motuya te kolinga mboka na yo. Napesi mbote na bandeko na nga diaspora, nakumisaka bino tango nyonso. Soki pe lelo naza député mingi eza bino bandeko na nga diaspora. Eza na babisika mosusu nazokoma bandeko ya diaspora azobenga bandeko na bango bo voter Daniel Saf. Nazaka na respect mingi na bandeko na nga diaspora. Namonaka moto soka za na mboka ndenge mosusu, mais soka bimi mboka akomi na bolingo ya mboka makasi. Nalingi biso ba mboka o toza na kati ya mboka to koma na bolingo o bandeko na biso ya diaspora bazana ngo. Bazangi akolia te, bazangi sika kolala te, mais makanisi na bango zabena na mboka. Yango nalingi bolingo ya diaspora na soki komi na kati ya mboka. 3 jours rebelle bibi. 3 jours rebelle. Donc mukeba ibokanga minae balingi batalisa biso toza batu pamba. Bolobaka boza batu pamba. Biso pe totalisi bango toza mibali. Personne ne pourrait s'attendre que tokobimila na cour constitutionnelle. Donc taba kangi mukeba bia ebembe sili asuki tokanga maboko te to bandi bitumba. Mingi baye bakate biso pe toza na batu ya makasi na sima na biso. Tina kotanga kombo ezate. Mingi batu ya libanda. Batu ya libanda yango moni makasi na biso na kati ya mboka mwebo mona yango ezate mais makasi na biso ezali baimboka peuple opinion yango ne makasi na biso ndiko mama bibi ezate na mikumisa yo moko mona kango Daniel Saf est célèbre ici à Kinshasa yo fani na poto zo finga na réseaux sociaux yo za suki na ndako zo finga mais Daniel Saf à l'opinion zola to lakisi batu ke toza makasi. Bango ba ebika tokoleka boye asuki bakangi ye alongwe député mais tout saleli mayele to contourner bango to bimeli na nzela cour constitutionnelle ndenge na koloba no bonde ko bibi wuto mercredi ordonnance ya cour constitutionnelle eza na kati ya bureau ya premier président cour d'appel monsieur Choule premier président cour d'appel yenda bloqué yango mais Mobeko li kunjelo binini. Ordonnance à cour constitutionnelle eza bongo exécutoire. Et sengi kutu débatté. Pambate ezali moko ya suka ya Mobeko li kunji na tango bambebe ezali ba analyser parce qu'en fait likamba ya Mukebai to kendaki nango na cour constitutionnelle pour totalisa caractère inconstitutionnel. J'entends par caractère inconstitutionnel donc bozangi kosale la Mobeko li kunzi na ndenge elongo bani. Papa na biso funga wazali président AI ya cour constitutionnelle atali alobi non il y a eu vice de procédure. Mukeba il n'a pas été entendu. Et parmi les notions élémentaires du droit, notamment les caractères contradictoires. Bayoka qui était ba memie kaka mandu militari tina prison. Mboka dictature kakate. Mboko Mobeko to samarate. Député provincial. Balingi bala kisate. Bino ba Daniel Saf boza batu pamba. Menanzela ya mayele, ya kotala, ya kotanga na baeba sunga kabiso, les hommes puissants. Les institutions puissantes. Ndiba ko sunga biso. Nanzela cour constitutionnelle. Bango tango ba olala pongi, tango ba ko lia biso to ko tambwisa mayele na biso ni to ko sala muninga na biso alongwa na pasi parce que passion Mukeba ya zanango eza pasi na ngai tango ngana zalaka na prison Mukeba ya za akolandela ndako na ngai tango ya za na prison ngape fona landela ndako bana pamba te oyo biso to zanango eza kaka bana na biso nkita tozwi yango te tokozwaka pe yango te ndenge na lobaki mikolelaki moto ki konginda na parlement te. Yo moni misusu bakomi bilobela bango bakanisa so bakena na parlement bakotuka mbongo bata ba cop biso toza bata ba cop te biso toza kaka na souci moko la patrie compatriot. Chaque citoyen congolais a se retrouver de la même manière na président na député na ministre na PDG na ADG bongo mboka komi un groupe d'individus bako kelengi mboka bako lianda kala. Mais le plus grand nombre, bazana katsa kimobola, moto alobate, olobi bakangiyo, olobi babomiyo,
olobi ba enlever yo biso toko banga mutu te toko koba na musalo peuple apesi biso. Awasko boko suka ndenge nini pona likambo ya ndeko Mike Mukebai parce que surtout ba diaspora ndenge uti koloba tout à l'heure bazala motema na mboka ba o nyonso pe ba soutenir ki ndeko Mukebai bango nyonso pe motema ezali vraiment likolo ya mbabola bazali ko kakimia te bazali ko mituna est-ce que akovanda lisusu kuna parce que cour d'appel est telemeli décision ya cour constitutionnelle are wana moto mo utaki ko telemela yango yango biso tolobi topesi bango 4 jours oyebi nzambe aza bolingo akabola biso mitema mutema Fayulu eza mutema Daniel Safute tata wana botondoka ye Fayulu Madidi aza moto nzambe apesi mo eloko ngai nesika Fayulu mais yango na lobi na kotalisa obi to ba leader na Kinshasa Mukebai aza leader topesi délai samedi soki samedi Mukebai abimite bana na biso ba famille na biso bandeko na biso o balingaka Congo toke na cour d'appel tokolala kuna nazoke la juge wana ma comme on est choulé talamboko so ba pesi mutu mo eloka kolia mais appareil judiciaire ya mboka na biso euti kozala bongo réhabilité tona loba renouvelé par le président de la République donc tozali komona makambo ya boye to loba te nini tako komona makambo boye ko loba te mobeko likunje zoto samate a renouveler appareil judiciaire parce que yemora monité nungu eleki malamu balobi c'est la justice qui élève une nation. Tala siko ya uti ko renouveler appareil judiciaire mais tala mbeba la cour constitutionnelle la loi est claire là-dessus les arrêts de la cour sont imposables à tous ça n'appelle pas un débat ni une discussion mais ordonnance ya rewana ou to mercredi déjà ils en a bureau ya premier président ya cour d'appel to kozela e toza basi na ete toza bana na ete ça veut dire que d'ici samedi Nzungwe kotoko oh toko wana kuti oh wana tolala gane zaki ngamoko ngamoko Daniel Safu bato sengeli baye balikambo komba ya kimbangu ezalaki kaka spiritualité ezalaki pe politique bongo moto wana akoma ko s'incarner à chaque génération. Ngana za incarnation na ya génération na biso la 5e génération. J'incarne Kimbangu. Mike Mukebai, il incarne Kimbangu. Fayulu Madidi, il incarne Kimbangu. Oh nyonso azana nzela bitumba o akomi bongo Kimbangu. Tonito démontrer puissance ya Kimbangu. Puissance ya Bangunza. Samedi yawa na kolobate une stratégie par définition ba dévoiler rangote pour boyeba kité que to bimela bon la cour constitutionnelle. Le contenu tout ça là nazui Félix en témoin, nazui les cours et tribunaux en témoin, nazui opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Bisimbi balinge babima. Tomoni ndeko Lengankoi a talibongo na ngambo na ya lobi akende komona ndeko Godenko ipote atia na se akitisa penza motema lembisa dossier apparemment ye moto azali ko serrer pena dossier akendaki komona ndeko Godenko ipote basolola mokeli kambo ndeko Mike Mukebai et ezali quand même un plus na kati ya dossier. Lengankoi est-ce que sengeli kambo Lengankoi sengeli kambo be kolikunzi ordonnance ya cour constitutionnelle eza liboso ya eza na bureau ya premier président cour d'appel esengeli kamte ba bondela mutu mboko eza mutu te esengite ba bondela mutu ba bondo za nani na mboko Congo mboka batikela yo ndef biso bibwele eza mamba ba bondela te toko bondela mutu te pona likamba Mukebe da biso to bondela te to senga pe pardon te eloka suka pona biso zobo moina ngai yambote na koya na sonite maina sali makende bongo pamba bongo bana na ngai bako tout antolo la nini nankita po lelo bato bako tout antolo ngana za héritier papa na ngatikele biso ba papa na biso batikeli biso bwanya na mayele
batalisi biso bonzambe na nzela bonzambe kozala moto okoyiba te okokosa te okoretiraka basignature te okozala nzela bonzambe okozala se moto ya semba mpona kotambwisa makambo ekendo boso bapapa batikeli biso kita te batiki biso na kimobola ata bato bakozokomisa héritage lelo vie au Congola zana on to kotikela bana biso eloko te eloko to kotikela bana biso ezaka kelasi kelasi yango mpe babi gratuité ebomi lisusu na kelasi yo mona na kelasi moko bana 200 bana bazali pe na retard baye ko profiter te non kelasi ezoko kufa mona pta la prof mettre comme la tableau 1 plus 1 égale 2 yoka mettre benu bana ngiketi mwena ku tableau bana bazongisi zizole bana wana bakozala compétitif mukolo nini tala esika baromema biso kelasi bana na biso mettre komi 2 ngiketi mwena ku tableau bana bazongi zizole meme donc nzoto pasi gratuité enseignement Félix merci qualité enseignement 0 pour dire que l'avenir ils a biaisé l'avenir ils a biaisé banani lo ba okambamboka ils a bano bazana kelasi lelo soki batangi malamu te ata bakotango fele ndetse komi likamba ofele ata batangi sibo ngaketi mwana ku tableau zitatu toluka qualité enseignement. Qualité enseignement pour assurer l'avenir du pays. Si tu veux détruire un pays, commence par détruire l'éducation, n'est-ce pas, de la jeunesse. Zolanda. Donc, likambu ya mukebai, bayi mokili, bayi mboka, toko bonde la motomoko te. Toko senga pardon la motomoko te. Biso tolongi etumba. Etumba tolongi yango, nanzela mobeko likunzi. Oye talisi ete mukebai esengela za libanda mama bibi na sukisa soki tisa medi mukebai za libanda te ils vont les regretter si tisa medi mukebai za libanda te ils vont les regretter kuna ni yo sala ba menace e bangisa ba tout de fois ozali lelo un homme d'état ndenge yo moko lobaka ndenge ozali kozonga na kati ya kanda ozomona te que quelque part ezali pe kozangisa peuple congolais tango mosusu mokie kimia tango tolobi nguya na biso eza wapi force nange ezali wapi baboti nanga te bakufa kutu libota nanga te c'est une famille pauvre soki na mateto talika lupango bia Daniel Safwe bazana bango batakokelela mais là où j'ai la force c'est la mathesis universalis l'intelligentsia première force nangai deuxième force nangai na tchaka ngai te na tchaka tango nyoso ndeko nanga mukebai na tchaka pe kumbaki Fayulu Madidi Moïse Katumbi force na biso efandi wapi population samedi na kokosola soki na kosoli bango pe ba kosoli samedi oyo na kokosola biso tozui mayele pa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba yende koloba mot d'ordre yende koloba ville morte yende mutala kisa biso stratégie ya combat tant tu sais que dans Sabino demain ville morte azobang Sabino il faisait avancer la démocratie il faisait avancer la conscience populaire je suis à ce stade là maintenant que nous avons réussi à planifier la conscience populaire ça veut dire que les mots d'ordre na ba marche et comme ngolo kopamba peuple a bi vérité zali wapi yana bi samedi likamo nazolo ba samedi zali ngaite les gens en ont marre bako benga na Kimbanseke na Njili na Masina na Lingwala na Matete partout honorable Daniel Safwe biso za plutôt kita na balabala tozo zela kaka mot d'ordre na bino soki na bengi ndeko mukebayo Daniel ndeko nanga yebinga ya mukebayo biki vraiment makila Tshisekedi wa Mulumba makila Mbumba Philippe makila Mbutakasa makila Kimbangu bibi siège social ya peuple ezalaka wapi balabala le peuple souverain s'il veut te régler les comptes c'est la rue il va envahir les rues donc totalisa mokili ete mbokoyo bazo changer appareil judiciaire bako tosa na bango mobeko likunjiti qui représente le premier président
il y a cour d'appel face à un arrêt de la cour constitutionnelle. Parce que wana ezali ko signer contrat na liwa akufa balingi bongo akolia te conseil na kopesa akolia te akufa mukeba ya kufa totala soki mboko kezala bien akufa akolia te conseil na pesa kolia te soko tali lelo yo eza pasi tozokende 5e jour azolia te ngai moko na oki pasi po esinga de na mai na komela te akufa mukeba ya kufi na mboko bino bokozalaka ba président tokozalaka ba député mukeba na sama belé ça sera la grande révolution l'eschatologie du grand soir les révolutionnaires vont envahir les rues de Kinshasa mukeba ya za national Daniel Savaza national l'appel sera lancé les loba telo bazo bosana bazo banga opposition te mukeba ya za la mukati oh nyonso zomona to bimi na cour constitutionnelle et si kozali zana kimia Fayulu Madidi lelo biso to komia tanga iso na zo milikambo na kima be pa Fayulu na kena fandi na ngakuna kaka Fayulu a commis symbole ya lutte na mboka oyo osola na ngai Fayulu atika kabiso te atiki mukeba ite ça veut dire lamuka soki bato bazo banga lamuka te eza moko to surprendre bino lamuka ezali kaka ko exister honorable yango nde makambo lamuka yango nde peuple souverain existe tendeni bino bolinga existe ni to koma ngona banzete na bandako nyonso to pesa modo de mutu to lamuka koma lamuka na mir omona lamuka na ba mir nyonso peuple afandi na ye comme disait Emmanuel Kant, le peuple est resté dans son sommeil dogmatique. Cela ne veut pas dire que Aza soit mesure de reconquérir ou y a souveraineté. La lutte continue. On a interrompu la lutte. Félix a interrompu la lutte. Le fait d'accepter Kabila, une alliance, on a interrompu la lutte. Mais maintenant, nous allons rester avec l'interruption de la lutte. Nous continuons la lutte. C'est ça la grande résistance. Nous continuons la lutte telle que tracée par Tshisekedi, telle que tracée par Lumumba, telle que tracée par Kimbangu. Nous continuons la lutte. Oh batikali batikali, bolia botonda bo melamai. Toilette peso c'est la bidon. Bolia botonda bo melamai. Bosomba mituka botonga bandaku. Biso tozo continuer lutte na biso avec un seul slogan, bafwa bachala bachala. Oh bako kufa. Tokei. Oh bako tikala. Objectif est lutte lelo honorable ezali ya nini? Objectif à lutte lelo ezali la souveraineté du peuple congolais. Ba botola biso souveraineté depuis 60. Lumumba élu. Mais ba ko isaye. To kotina crise à légitimité. Ti ndeko mona ka tozala ka boy to bunda ka tozonga na rai. Bozongi na biso na rai ezala nini? Sans city. C'est là où nous allons obtenir les pactes républicains. C'est-à-dire, dorénavant, personne ne peut accéder au pouvoir par les armes. C'est par les urnes. Donc, comme en 2016, Kabila a commis en Zioso. Il a beaucoup organisé l'élection. Il a organisé en 2018. C'est déjà un caractère inconstitutionnel. Donc, à Bouki Mobe Kolikunzi. En 2018, on a eu une élection. Et ils ont appelé au Lengue Zalare comme il y a une nomination. Nommé Kingandi, Kingandi. C'est ça la crise de légitimité. Le combat de Tshisekedi, c'était la crise de légitimité. Le combat de tous les résistants, de Moulele, de Soumialo, c'était la crise de légitimité. Quand Fayulu parle de la vérité des urnes, c'est doublé de la crise de légitimité. Aujourd'hui, il est dans la sortie des crises. Motamayele a critiqué Kapa proposaka. Tokotika mboka ngo zalaka kabongo tozo proposer sortir à crise na yoki bat baluzolo ba ko panza parlement ba ko dissoudre ngo bo dissoudre te to ba mo la bino na élection après 60 jours mais si ka tozo capable ces années avec quel sénie il faut réformer les choses même sénie azali kolela mbongo possibilité ezali te pona ba élection locale bo ba mbongo ba corrompara bango et ça veut dire tala le élection locale Mobe Koli Kunze Lobini.
et sengela to kene pe na maponami parce que la démocratie c'est construit au niveau de la base mais biso awa nanzela lokuta nanzela nyamu ba motonga démocratie liboso président de la république te bongo te babandaka na sezo mata ndako nyonso bandaka fondation yango moni Congo makambo zo marché te mamoka président de la république basuki peka bongo élection locale tilelo ezalaka te nazo kapete Félix esika zolo belango bango balelaka ba possibilité ezate possibilité ezali nous devons être en mesure de trans si comme ministre des Finances azali bongo ko luka ndenge nini ko ajuster déjà budget ya l'état to komi na 5.6 bibi nazo seka pasi na ngai moko pamba te tango zolo bo bazolinga ba réajuster basala boye autorité budgétaire na mboko za député za ministre des Finances tout ça ce sont les ramifications conséquentielles liées, n'est-ce pas, à la légitimité du pouvoir. Donc, Mboka, attribution zoé banate, ministre Salaranini, député Salaranini, président Salaranini, directeur de cabinet Salaranini. Oh, Boulouyeke, tout ça c'est lié à l'ikambo, foyo la télé, la vérité des urnes, la légitimité du pouvoir. Pouvoir c'est zayote. Ato salinde ni tanzambe basarananete. Basarananzambete. Ce qu'on a pouvoir, c'est-à-dire qu'on a bon zambete. Mais ce qu'on a pouvoir, on a loyenge, on a la peka na nenga musuni. Mais nenga musuni, on kuta na makambo na oto. On doit la ah possibilité zate, ah so de mouton na bayiba kimbongo, ah parce qu'on a katia bon zambete, on a musuni. On a en connexion tena fumu kimbangu. Pa mutunyo sa dirija kambok. Les premiers politiciens congolais, c'est fumu kimbangu. Batunyo so ba kota connexion na ye. Mais yo soko leki nanzela maponami, nanzela tricherie, ya zali pirete, ya zala nanzela bonzambe, boza na connexion ndeni. Bon lelaka. Mboka mabele yo président Lukuta, okosala okolona loso ebotita. Poni bonzambe zate, nzamba kotalisa yo. Oza président, tani ngo okamba batu na ngai. Tale siko batu bazolela sala boy. Akolotisa bandoto, akotalisa yo bakamba mboka bongo. Likamba Mukebai, cour constitutionnelle, et kati likambo, mais bino bozo exécutant ngote, et ko tali sa temboka ngoze pombolo, et ko tali sa temboka ngo mobeko, bato saka yangote, mobeko pesa la raté, bako kamba mboka, nde balobi na lokota français par un groupe d'individus. Tu ko frappé ndeko Kalev na aéroport bisonyo soto yebi ndeko Kalev wazala qu'il est tout puissant. Mobeko tu ko frappé na aéroport to ko kay ko ndima yango te interpellé par même Aner o yazala qui ko gérer. Oui bi botika ba accessoire. Kalev représente quoi dans ce pays? Botika ba politique ba individu. Tala batu bazolela oto ko funda Kalev. Mutu Kalev anyo ko linde Daniel Safazate. Iyo kinga nazo ba komba Kalev. Tango tangi kombo na okana molimo na ngeti bugu. Aoki singa pasi. Minazana nzela bonzambe. Na bonzambe na lobia na limbisiye. Bele basangani ba ancien prisonnier ba se mobiliser ba lobi ba kende ko funda ba memaye pe na parquet ayoka o bango ba yoka. Ngana okele na ngate poneke sala mate. Tozanga na yo. Yo ngasi Kabila kotika Kalev. Na musalo Kalev pouvoir na bango ba député ba nommé ba ninyo yo présidence mais c'est Kalev non nalo ba vérité Kalev lelo ba limba ba négliger Kalev ba sala makambo bango ba lobaki on va pas fouiner dans le passé ba mo fouiner kana Kalev ba dossier za na mboka o Kalev représente rien ba dossier za na mboka o batu bazala sama belé batu balela ba yiba ba mbongo ba nkita bozolo belango te bobo tinga makana Kalev bobo moni azasu na pouvoir tant azalaki boloba ete poani. Moi je passe à la télévision pour dénoncer Kalev mais nanzela bonzambe pamba tebiso za na connexion na kimbangu na limbisa na ngai na beza yote yo zalaki no motindami Kabila bazobanga bakundola ba dossier Kabila ya Kabila ba oloba te à notre allié Kalev nde bondo landela te batika Kalev nga na limbisa ye Kalev wana asali bango mambo beleti abando pesa bango ba passeport biso tozo bunda bitumba na balabala tout s'arrête aujourd'hui tata tala misu moni misu mikole goya
ceux qui n'a lati lunette na komi na niveau oyo il faut un père permanent naza na lunette a kotanga mais komona liso na mona suma malamu te liso esengi basala ngo opération oyo komona malamu te pona nini ba lacrymogène te na marche nyonso dane sa fazanga te o CLC o nini na zanga te pona bolingwa mboka mais lelo bato bazo tout antolo basali na mboka ils se sont sacrifiés en quoi mboka ekomi nango ya ba papa bakufi batikeli bana oyo ngai papa kufaka elenge mona samela biyo po kufaka avant bondenge ni tala baninga bakodondwa ba papa na bango batikeli bango yo kufa avant azalaka pe moto mayele spécialiste en otorhinolaryngologie docteur à thèse akufi elenge ajonga nazalango na mokolo ya papa na ngai tala bato bakodondwa mikolo ngai papa na ngai yango na kosenga nzambe kobomanga noki te oyo nga bana badondwa me bango bakodondwa na kelasi pona ebisa botanga soko zano na mayele na mutu okomona ndenge kokende okomona ndenge lelo ekomi likamnyo so kamere mutayibaki bongo bino boyiba te ka kamere pona nini azana mwa mayele na mutu melie mokolo ya arrivé ya président ke na visite ya saut de mouton ba belelie moyibi nalingaka moto wana te ngalingaka kamere te mais sikoyo nakotala moto kaka ye mutayiba na bia azana mwa mayele pe koleka bango na nzela mayele akobeta bango Messi te saut de mouton te biloka Messi te chobo ekoti ozo comprendre Messi ngaka mo benge Messi po nini ayebi balana bale ayebi tala caméra zo bombo na ba phrase kaka le saut de mouton qui passe de yo tala ka saut de mouton de wana déjà asa bomi bino moi parce caméra zo bombo yango to tinda bana biso na kelasi tout ça là ba jeter sauf au Congo où les gens bazo vanter bozui na bamboka mususu bazo vanter motor likambo ya Congo ezali motor bongo tala bato bazo kamba biso balobela kelasi na bango te voilà moi mon père m'a laissé ceci moi mon père m'a fait ceci moi mon père mais boye bisaka pe biso moi je suis licencié moi je suis docteur moi je lis tel auteur moi j'écris tel ouvrage. Maman bibi politicien so ozotanga beaucoup te ozo commenter oza politicien pamba ngongo na kolekesela parlement et sengeli bongo beaucoup bana bakoya batanga tala kulutu na biso azalaki mosala sali donc en un mot likamba mukebai to sito zulango solution to beti bango bana Kinshasa babenga ka sopa kundungu to bimeli na cour constitutionnel bango bazo zela biso na wileri bango bazo zela biso na rond-point Forestcom to bimeli kota cour constitution to la kisi bango to maele koleka bango. C'est l'intelligence qui libère Mukebai. Ni trafic d'influence, ni mbongo. Ngapena Mukebai, on tozaka ba famille babola. So ko famille Mukebai on a nga, yango pe tozala mo balier. Tozana biso batakokelela. Mbongo ni ngo uta wapi. Mais tala Mukebai la kisi ki mobali. Atiki jeep, atiki mbongo. Plus de 170 000 $. Oya zwakate, faut bazongisela ngo nyonso. Mukolo na biso beto kolia soso batumba. Totina mwanda kala pembeni Mukebai azobima date ezali samedi si samedi Mukebai n'est pas libéré bibi eza bilo mususu moi kolobango eza te mais toujours est-il que ça sera une mobilisation générale Faolo Madidi na pointe Gana pointe Muzitu na pointe fanfare penda ba kimbangu penda na sima kembo ya papa simo kembo ya kimbangu kembo ya ti na coup d'appel to kabola misuba ke na ndako ya juge wana shule premier président à cour d'appel misuba ke na ndako na ye misusu to lali wana titongo na ba minda na bitoko to lala wana siko yo totali sa mukilité mboko ba rotuna te nini lisusu awa yango moni Congo monika mama Mukebayo ça fait partie il y a ba éléments liés à la corruption c'est de la corruption de la mafia balobi Congo Félix tokopeso mbongo akanga kite oh ba voyage nazo sala
n'a dépassé 50 millions mais nga na 1 milliard wapi 1 milliard bah c'est trop peu sur 1 milliard à condition que tout le monde en mboka non indicateur ozo stopper corruption tout le monde en tango yozo mona mukeba ina prison zo bimate indicateur ezali ya corruption ya corruption te corruption aussi ça mondeni yo ngasi corruption zani tango ye juge azo bloquer mukeba ya bimate ezo ya sola kania kate ça sent la corruption. Ça sent la corruption. Alors biso za na principe moko agresser l'agresseur parce que vous avez agressé Mukeba. Du moment où il est dans ses droits, il doit être établi dans ses droits. Parce qu'il s'agit là d'une ordonnance à part entière de la Cour constitutionnelle. Et la loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Les arrêts de la Cour sont imposables à tous. Comme dans la présidence de la République, Tinasé. Donc, basala qui dit que Mukeba va souffrir, il y a bimi. Osu bazana ba kopo Daniel ba okanga uti likaya kanga tumba balola boy pour la Congo. Échange des arabes moïna ngai. Parce que aussi longtemps na revivre na kotika kate. Tala fondi mabiso to bando bundisa kabila. Tant to check contre 1000 yemura kokite akabi pouvoir. Pouvoir ya yete ya peuple et comme ya yé. Félix aye na bandi ko combattre na ko combattre tina suka. Na malamu. Biso tozoluka malamu pour na peuple. Ce qui Félix asali kama na komisili kama gratuité enseignement. Na komisili kama suka malamu. Biso loko tozoluka malamu tozala malamu. Na likambo so de mouton pe to moni justice est frappé. Totali ndeko ya Safrika sauté kozala bongo interpellé, ba interpellé 3 ministres. Moni likambo so de mouton. Na bamboka muso président koya. Ba ko interpeller ba ministre kamni. Yango za 100 jours. Et tikala jamais koza ici une innovation. Ni comme président de la République ou géré pendant 100 jours. Où est la séparation du pouvoir? Montesquieu parle de la séparation du pouvoir. Nous avons la présidence, nous avons les parlements, nous avons les cours et tribunaux, nous avons l'exécutif. Parce que yo comme président, dictature on doit combattre. Parce que comme président, 100 jours à l'obandi, so crocodile, so boa, mutalobate. Bon, tondimi 100 jours au saliango. Niamu uchiwap. Sous autres cieux, Félix pourrait tomber. Dans un pays où les gens sont s'encharner dans la corruption, Félix Ngokoya. Et ça lui donne quel crédit? Yo, 100 jours, ils ont caméra, ils ont gouvernement, ils ont parlement, il y a un individu 100 jours. Le président de la République, Alingo Sepeli Sabso Baimboka, Nassi Sabambouteillage, Baimboka, Mbongo wana ba so de moutoana. T'as la fantaisie dans Mboka. Il y a un début sur la route secondaire. Il y a un saut de moutons, mais la route secondaire dans Mboka. Ça dit l'embouteillage des mers au pays. Mais c'est ça. Saut de moutons, les monani penake non. Bako kamba Mboka na ba cop. Bakamba Mboka na copte. Bakamba Mboka na mobeko likunji. Na kozonga kaka na Montesquieu. Le pouvoir doit arrêter les pouvoirs. Bakanga batuana, ba remonter pente. Bazala raté oh. Oui. Nabiko diriger Mboka, ça demande de l'intelligence. Tala Jean-Marc Aboundou. Ake visite à Basso des moutons. Il donne son point de vue. Oh, et Salamiga à 30%. Monsieur. 30% par rapport à quoi? Vous avez les cahiers de charges. Vous appréciez selon vos yeux. C'est la haute technique. C'est l'architecture. Il faut un cahier de charges. Les cahiers de charges prévoient quoi? Vous donnez un point de vue spéculatif sans qu'on convainque l'opinion populaire. Et puis, IDP, c'est ça partie État. Nous avons combattu les partis État dans ces pays. IDP, c'est ça partie État. Dans le bar, on a une mission. Ce que mon Daniel Safou député, au moni Mukeba est député, en dehors, il y a force qui existent dans Mboka, et ça n'a pas force, M. Bandiko Mata. IDP, ça comme ça, Mboka, était parti État. IDP, secrétaire général à IDPS. Na Jean-Marc Aboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale. De quel droit va nous visiter des moutons et va payer sa point de vue? Nous avons le Parlement. Ce n'est pas l'IDPS qui doit aller visiter les sauts des moutons et donner les points de vue. Ah, le secrétaire général, dès qu'on a l'imbissanga, classe, ça m'a bien tokenda, dimension, mais sous balana, balé, qui marabango. L'IDPS n'est pas un parti État. Nous avons combattu les partis État dans Mboka.
avec lui-même Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bongo bino batu bozalaki na nganga mayele, ozaki na vision mboka. Boso sala makambo ndeti yetendengeni. Toi tu vois Tshisekedi président de la République, secrétaire général à parti n'a ko visiter baso des moutons. Tu vois ça vraiment? Il est qui? Un parti politique. Et ça tout fait privé. Parti politique ba fait privé, et ça mboka te. Et ça parti à Congo te. Et ça parti na bango fait privé. Alors parti ce qui a bundi na conquête à pouvoir, à jouer pouvoir, n'est parti on est comme diriger. Bon, il dépasse par se comporter d'être parti au pouvoir, d'être parti état. Donc si on biso sur parti na chose na la basso des moutons. Secrétaire général est ensemble là. Parti du peuple, le peuple d'abord. Parti du peuple c'est trop dur. Là c'est de la spéculation. Parti du peuple lorsqu'il y a harmonie avec les peuples. Mais tant que vous avez un peuple, c'est comme parti na bino. Il y a bino moko. Où est le peuple na basso des moutons? Où est le peuple na 100 jours? Non, loin de là. Donc, ils doivent accepter les critiques à la fois constructives. Il y a aussi des critiques qui peuvent être destructives. Parce qu'on a une insuffisance, on va critiquer, on va téliciter, on est comme une critique destructive. Donc, lobby baimboka, moto ezalite, bo pesa mingongo na binote. Kasinde sika moko ya ba député aleki na télévision à lobby na apparemment kuna na kati ya palais du peuple bozali ko sala eloko te depuis akei amoni na no eloko moko te directement honorable Daniel Safou est choqué au se sentir na kati. Non, on a se sentir na kati te. Le parlement c'est un travail pertinent. Ça demande du sacrifice, ça demande de l'intelligence. Moto yoke alobi ke kuna na parlement to sala eloko te. Quelle est sa formation intellectuelle? Limbi Sangai, je dis respect mécanicien. Aza mécanicien. Asala wapi na bomo inae. Asala na la voix d'Isaïe, na bibliothèque à archives. Bandako futa boni boni. Tant azo sala na la voix d'Isaïe na bibliothèque à archives. Ici je fais allusion là, collègue Nangai Lemba Lemba. Na fingi été pambate règlement d'ordre intérieur na biso et sengi bongo respect mutuel entre vous députés. Na fingi été. Tango bango bazo le kanalo lendo nyonso bazo futa 4800 donc na 4800 wapi yena bo moyene ba futa kombi musali na mboko eza ba futa to 4000 tango azo sala na la voix d'Isaïe azalaki pe mo quantité azalaki na bibliothèque d'archives yango bo mona na télévision na ye ala kisa mobutu na bobila dawa ba yibela ka ba archive na RTNC ayo la kisa na télévision na ye batu balandela ka ete to tika lo lendo yo sala wapi na bo moyene ba futa combien à l'époque na la voix d'Isaïe Agi mutusoka ba 40 000 francs, ceux qui 30 000 francs. Mais le lolo lendo, ngai, donc il y a 4 000 wapi. Mbongo mukie. Na parlement to sala ke lokote. Mobeko ya règlement intérieur na biso lobby. Député nyonso azan intérêt à protéger l'image de marque et Assemblée nationale. Bongo moto maye les até na moto, boanye zalité limbi sangai. Limbi sanga ndeko nanga. Zoa papa Molière, aza collègue nanga. Je dis respect à son endroit. Mais ceux qui te continuent à bon moto ezalite. Aza mota bon moto te. Aza mota bon moto te. Aleki abandi ko finga baninga na e. Mais toko kangaye na mois de mars awa. Mobeko ne mute ko sukisa ye. Lolendo ongai 4000 wana. Mais alobi kaka vérité te honorable. Alobi vérité 4000 yanga pe na alobi vérité te. Yo be sika sala na bon moina. Mosala liboso na bo moinae eza mécanicien. Alongo mécanicien, limbisanga naza na respect na bandeko nanga mécanicien. Bandeko nanga mécanicien balingana mo pe politique. Il est PDG ya école Molière, PDG ya télévision na ye o esikanga pe na leka. Ezara la vie ya école Molière, PDG ya télévision na ye o esikanga pe na leka. Ezara la vie na mo benge PDG ba sonnerie. Paix à son âme. Sonnerie. Akomara PDG abiye pe babenga ke PDG mukomobuto yambi ba PDG pa ye PDG sonnerie tozonga na likambo ya bino boyeba ka PDG wana za mutaba cop alingo mema ba cop na politique etamboli malamu te natali so école wana tana natali so za mutaba cop école Molière ezalaki bien malaki espace wana terrain wana bien malaki donc ezalaki géré na service à Obema. Tango Laurent Désiré Kabila ko kweya bato babotola ba biloko bien malaki bakoma ko récupérer biloko na bango espace wana ça revenait na Daïda
Daïda Roya a récupéré espace wana Molera tchaki déjà colle esika ou ngana ko kende wapi colle ya été azo futele esika wana tala lokuta mutu ya azo futela atie locataire sur l'école wana bakango tala niveau escroquerie ya futela kesika ajusu locataire ali akambongo wana locataire à l'époque zaki izipa ye Molera ko tia izipa ole kolo lupanga ali mbongo ye locataire ko moli mbongo tangu kole esika lobiete alingo teke sika na ye Molera bani kolela o œuvre sociale na sunga kabana a chama kelele na télévision na ninga ko sakana te bako pese $300,000 ya pamba ya bourre ya lukuta ndetse zali kamba bana eza œuvre sociale bana batanga lukate sika moko obongisa pona bano école kufate $300,000 kiu école petit le limo wana elema liboso pona hôtel soza mutaba cop ya mibale soko zana kitambo na Kilimani école Kilimani ozui hôtel Malebo école Moureza wana Molera zwa concession munene na école wana place à longola chaîne na Wileri amima na école wana asala entreprise peut-être ebité ngaza mutaba enquête naza enquêteur asala entreprise o sala ka ba pavé na kati école wana yoko ko tuna Molera la so contrat o ya sina na école wana ba cop na ba cop kaka ye Molera wana mais bino na bino ba député oui vis-à-vis ya bandeko yo tongo bosu ba pesa ki bino ba voix na bango bozali ko talisa bango nini tango bozali ko leka na télévision ya leki ameki ko kitisa yo o ana kuna leki ameki ko kitisa oyo bozo talisa bato ba pesi bino ba voix bozo talisa bango nini lobi ba kozala lisusu na confiance na bino te ndeko foko tuna ka motuna malamu yo sale pas Molière tuna motuna malamu koloba te nini bozo talisa nini ya zo talisa ngana zotali sa bon moto boanya uto mokolo na tsaka makolo na parlement na bandaka pe musala soko zui règlement d'ordre intérieur o ya biso ba député j'ai apporté 5 amendements mama nanga ngazolanda nzela ba lutundula nzela ba lokondo yaza na niveau na ngate soko talinga na telemaka na zuma loba na lobi na lokota français batu babeti maboko na kati ya parlement na sina lekisa likambo opposition na majorité ba voter yango na kati ya parlement na je l'estime des autres na kati ya parlement Daniel Safu moto ezali ozola na ngai mais yende alingo bwaka parlement na balabala atali sabaimboka parlement na to sala eloko te to lalaka bapongi yondo lalaka babengi yango na français mingi na psychologie la projection cathartique moto alingo zo ezaleli na ye asangisa ngo na bato nyonso nga naza mwana ngumba Kinshasa tango yo bandi ensemble na to sala ke lokote otosi mobeko te mobeko biso moko to sala article 121 ya règlement d'ordre intérieur o ba lobiete député et sengeli bongo protéger l'image de marque et assemblée nationale ça c'est de deux député et sengeli bongo azala na respect mutuel na moninga na e yo moni Molera za na éducation wana ngai na sengi débat tozana deux thèses débat public dans l'intérêt de faire avancer la démocratie, aussi dans l'intérêt du respect à l'opinion. Parce que le débat, tonto salana, basi na bisote ba na bisote. L'opinion publique à comprendre makambo zale sikanini. Débat na linga ko salanini. Inga ko sepelisa ba imukili. Ba député mibale ba kutani o azolo bake Assemblée nationale to sala ke lokote o azolo bake Assemblée nationale to ça. Il y a deux thèses là-dessus. La première thèse qui est soutenue par Molière, il trouve que Assemblée nationale est-ce que papa mukolo place yo sala ko zo rapé mbongo o bando lobaka makambo wana ngana na thèse ko talisa te musala za pasi na parlement musalo bangalula pandanjila batikela biso musalo bechenti sekede batikela biso musalo ba Marcel Liao batikela biso siko to ye to koba na nzelana yo ko kotsa bozolo na musala na ponani soko lingi mabunda te waneza yo soko lingi parlementaire zayo mais démissionne mokenda ko benda lo chocho ozolo bango pe malamu ke ngana kendaka lisusu te mozanga soni kozwa mbongo te démissionner et si kanga na talisi ete mosala ya passe za na parlement soki ye Molière azomona ete mosala ezali te pamba te azali collègue na ngai to ya to sala débat public ngana ye ngana démontrer que mosala za passe parlement c'est ko tanga babuku ko tanga lokola kelasi yé nengo moneli wana azana o babengi paresse intellectuelle
Amoni un paresseux intellectuel. Ce qu'on peut c'est beaucoup attendre. Soit attendre 4 pages. Alali. Bongo yo. D'abord, azana profil intellectuel qu'on se le dise. Na pesio musala na e. A sala na la voix d'Isaïe, na bibliothèque à archive, musala ya sali na bongo inae. Mais on peut pas ça dans la bibliothèque, faut ça dans Mayele, honorable. Oui, et c'est Mayele pour battre voir so. Que na Réo 12. Au matin na kito bendiango. Mais sikoyo. Demande au sali ya débat public. C'est là. Akosala yango te. Ya bi balana balé. Toko lukaye. C'est là. Ah, basi baluka ki azo kima. Likambo ya bandi ofingela nga yangwana. Yé molera ofana sala débat nanga. Moi, je suis universitaire. Lui, il n'est pas universitaire. Je suis universitaire. Je sais quelles sont les options que le Congo doit prendre pour que nous puissions aboutir. Je sais le Congo est outi wapi. Tozo kende wapi. Et si quand on commis, nini to senge yoka simbo etika la rabo. Soko zui na makamunyo sozo sala. Moi, je siège là où il y a la réflexion. Ezana la muka. Eza ba Fayoul Madidi ba yebi valeur à Daniel Saf donako kitana niveau ya bobenga ngena papa Molière nako kitana niveau na été honorable tout ce que j'ai pu retenir tout ce que j'ai pu retenir c'est un collègue dans un devoir et respect il est pas en respect par langai na ningise ka ndambo mais sirité je conclue mon émission au testament du roi Mithridate roi des ponts alingo kufa afandi si bana nae bino bana na ngai nga azokufa Rome emilie biso Rome asali biso mabebele botika ka jamais Rome c'est-à-dire que ngai obobenga ka papa Molière asakani na bato belé na mboko ya ba kofi ba pasteur il y a mona étendue à télévision nae le lieu de régler les comptes aux gens nga azaki mbangu na osuki sae d'abord avantage nazana ngo vis-à-vis na papa Molière na mayele kolekae le prouesse de notre armée, Baouti Kozobongo 8e place en Afrique. Votre point de vue, parce que to Monipe présidente, il y a Assemblée nationale, Azali Nangambo, il y a Beni, Akinaki Kotala Bandeko Kuna Penza, na passage na EP, Yemoko assisté P 18 morts. Bandeko Nabiso Bazalaki Bongo attaqué. Votre point de vue par rapport à place au Bandeko Nabiso, il y a armée, ba o ya FARDC Baouti Bongo. Des places sur les fantaisie. On a la commission de défense et sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit armée Nabiso comme une 8e place en Afrique, quel est le traitement des militaires? Quel est le solde des militaires? Quelle est la vie sociale à militaire? Les abats fantaisie, c'est juste pour plaire les gens. C'est pour la consommation africaine. Tout cause la paix armée souk en Afrique. Ce qu'on a le traitement à soda. Surtout que armée 8e en Afrique. Tout aussi ça m'a béni. Il y a aussi là déjà. Armée Nabiso, eza armée photo moderniser yango. Na ko pesoka élément moko pour na ko tali ça censé la rebalo bato à 8e. Parmi les 3 éléments, yozo même armée comme armée moderne, casernement. Yozo yoka ba maison préfabriquée, ils ont posé problème. Donc ceux qui casernement ezate bolobela armée 8e niveau to 2e niveau non. Soda ba bomba kae. Azamuta mona na ramona na raté. Soda liaka malamu, soda zwaka solde nae. Soda zaka na ba cantine mamunyoso. Biso biloko anezate. Oh 8e position, c'est juste pour plaire nos dirigeants hein. Amona armée 8e position. Bako nyonga mino na bania mulenge kuna na nani bako kataka batu mituer nyonso. Quels sont les services de renseignement? Services de renseignement nabiso mal payés. Mal payés. Na bantene muso bamboka muso toza représenté. Notre service de renseignement so balaki outillé balingaki ba identifier ozoleka na Goma kuna. Soko la nous ne sommes pas en mesure de donner des explications claires et nettes kaka oh batuana guerre asymétrique balukela on a ba vocabulaire. Non. Je crois que nous sommes encore loin d'être une armée qui occupe la 8e place en Afrique. Pour notre coma la 8e place en Afrique, il faut que nous devenions une armée moderne. Pour que nous soyons une armée moderne, c'est prévu parmi les 3 axes que nous ayons ce qu'on appelle les casernements. Nos militaires sont casés? Non. Non. Qu'il y a un camp militaire, comment ça se passe? Les civils qui sont dans un camp militaire. Donc ils peuvent même, comme ça secret militaire dans Libanda.
Donc tout ce qui biloko on a 8e place, on est à sentiment. Moi je suis plus dans les sentiments, je suis une autorité. Et le reste Mama Bibi na moment oyo eloko latinga na nzoto ezali libération Mukebaye. Prochainement makambo ya papa Molière kotuna ngati, c'est lui donner de l'importance. Lui-même Molière n'a pas construit la valeur. Moi je menais les combats de valeur. Combat na bundi za combat ya ba valeur. Muto abundi bitumba ba valeur te. Kotsanga na likambo. Ngana Molière c'est les jours et la nuit. Bolimbisi honorable Tolanda ki kara na ba télévision. Nde ya passant. Na limbisi Kalev. Bongo Molière na kolimbisa te. Na kolimbisa na nga mikolo koya. Mais ayo kangona na katia. Limbisa kale lo honorable. Hein? Na limbisi na nga me peuple baye bakaza mutaba cop. Alingo me ba cop na politique. Soki mboko zokendo boso te pona nini. Baye bako kamba mboka balingi ba cop. Mama Bibi mukolo motenga na sala cop. Denga so na sala bapanzi sango. Mais bapanza ki o déjà sango balobi Daniel Esafu aloba ki likambo ndakala likambo supu ye moko akoti na supu. Oyoka ki masolo te. Yo za journaliste. Eza mamba oyoka te loba na koti na ndakana. Na pe na sala musala onde ti yo. Ozola nanga makambo muchipa ya lobi mukendi kalonji ngalula kaka bato na bakombo na zotanga. Yango yela ngaya kolia ndakala kolia soupe. C'est moi qui suis l'initiateur de cette philosophie. C'était une façon à mais ma peuple na compréhension à koyeba baeba ko kambaye na baeba ko kambaye lobby. Ceux qui na lien ndakala signe liboso na kolongwa lamuka. Na ke ofana na capitale Afler. Oui, capitale Afler. Place bagenda ko kabola pouvoir kuna. Kasi sikanga na Félix makambo ebebani yangona. Tozaki bato moko baki na capitale Afler. Mukolo moko to mona capitale Afler. Ceux qui bato bien yemoko Daniel Safali ndakala. Kolia ndakala veut dire quoi? L'acceptation de la corruption. Kolia ndakala veut dire quoi? La trahison de son peuple. Kolia ndakala veut dire quoi? Les intérêts personnels par rapport à l'intérêt général. Daniel Safazam est intérêt général. La patrie. Comme patrie, intérêt général. Natala Rangaito, Natala Mutuka Natambola. Nana Ketch. Oka mespia Marien Ngwabi. Omona mespia ngwa? Mespia ba Marien Ngwabi, ba Njombo Keita, ba Thomas Sankara, ba Tchenti Sekedi, ba Kasavubu. Donc je suis dans l'école des grands esprits. Nalingi lobinga penatika kombo na mboko yo. Na ninga buzoba te. Ebele ba kotika kombo na ninga buzoba. Ah yo tata na bino ibaka, ye mta ibaka 200 millions. Ah yo tata na bino, ye mta ibaka mbonga so de mouton. Ngana lingi na tika kombo ye kosunga mokili jeunesse bana o bazo botama bazo nganda kisa. Tu sais au Congo, nous avons un problème, il y a référence. Référence tamboko comme musicien. Mona mwana référence ngola taneti wera. Ngola taneti fali. Ngolo baneti kofi. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais il faudrait que référence en ngozala pluridimensionnelle. Dans le domaine de la musique, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la kelasi, biso zaki bana mike tozolo la professeur Chamalenga, tozolo la professeur Liaou. Yoka Liaou so azoloba. Oh nyonso bakoloba wana basangani na koyebisa bino ezali coterie tribal. Na kanga mo wana Liaou. Tanga longo IDPS. Argument ko utiliser na kanga discours wana bi o bakoloba loba wana bolanda ngote ezali bongo babengi la coterie tribal. Bato wana bazasute. Bakozonga ka peli suste. Esengeli bana na biso bayeba bato wana balanda nzela bato wana balanda. Saint-Exupéry aloba na les petits princes. Bibi faut tanga babukwa. Force za otanga. Saint-Exupéry na les petits frères bisoko lingoza la moto. Landa nzela hein? Ya bato malonga balandaka. Si tu veux devenir grand, suis les chemins qu'a suivi les grands. Siko biso mboko tozola na nzela banani. Nzela libumu, nzela ndakala, nzela fufu te tozana bato esika tolanda. Prochainement soko ye émission tikelanga makamba papa Molière. Kotunanga ba question, c'est lui donner de l'importance, il représente rien. Il a construit sa vie dans la bassesse. Ma mission TV, le miroir du monde, Toyembele Kibino Moko Yabino, honorable député national Yangambo ya Moamba, à répondre à la question de Bino Nyonson, Ndenge Botindela Kibiso, Totunye Ango Kaka Bongo Tolongoli et l'autre côté, et Bino Nyonson Bolandi.
Papa Molière tokoluka l'un de ces 4 matins poteto meka kotuna question ndeko Daniel Essafou azali ko senga débat public likambo nini penza ezali na kati na bango mibale boyoki ndeko Daniel Essafou alobi ya yebi penza likambo moko te mais sauf te makambo na bango ya kati ya assemblée bakoki ko bimisa libanda te tozali ma mission TV Allo Congo émission ya ba congolais nyonso bobingaka de partout botindela rabiso ba suggestion na bino à travers ba commentaires à travers ba message to yambaka yango pona kolukela bino bato bino bolingi to yamba pona bino to pesi merci na équipe technique ya ma mission TV d'Eric Elukeba Voldi à l'assistance pourquoi pas à Jonathan aussi qui est mon assistant merci na bino nyoso tukutani mokolo ya lobby pona ba actualité mosusu bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.